Chaque moment de ma distance ne change rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie. Je l'applique mes mains. En tout cas, on a besoin de bête. En tout cas, des réunions salami, sami malamu. Donc on a besoin de kunde malamu. Et là, on a bien en tout cas ezana ngote. Bah yo quitter. Oh bah yo qui on a bouton les lobes, tout ça besoin d'abord. Bah y belé tous les longo. Ici c'est la famille. Merci beaucoup. Namon na simalanga na buibui. Ya bui s'il vous plaît. Ezala malamu en tout cas ba être comédien so bolingo et continuer boy vous appelle malamu. Bien que peut-être la fan ba divergence ezanga kate. Naza na buibui. Ya bui. Ouais. Nazo présenter ba condoléances. Ouais, merci. Kobana matanga o e bandi. Kora mélodie ezala ki na Brazzaville. Na point précisément la ville après il y a Point Noir. Parce que l'union so bino wa komé au 5 simbongo à 80% corrayé. Siko to linto yeba organisation qui toko boy na sala qui toko na kati boye. Ezaka ka bino ba comédien na famille ou peut-être biso yebité état monsieur ko d'après moi appui moi mnene yaki ya. Organisation normalement ezana biso mo ba comédien ba biso mo ba comédien ba to sala ki organisation oyo. Bon avant to sala parce que en déclaration mélodie azape na famille na biologique oyo auta o ba botaye. Donc avant biso to banda na ba organisation nyonso ko senga ay avant biso na to banda organisation na biso ya ko sala maram na biso ko kongola mbongo na biso nde to salaki en tout cas to sola ino pe na famille to sola na famille de famille de perception nzela que non azande ko na bino pe bino en tout cas il faut bo sala oyo boko ko sa po aza ndeko na bino vraiment yango to salaki o no si to sali mais bato ba ya mawa pe bazanga te moi bato ya mawa pe bazaki oyo batsaki moi maboko pona ko soutenir biso pona osunga biso yo ebika ebembe bakunda yango mutu moko te ebembe za lokwa musape sukola elongi te esengaka moi misapi nyonso po esukola figure bien donc eza na bato pe bacontribuer ki pe mususu ndambo namoni lobi samedi mais elo moko yo te matanga corps ebimaka partir à 9h 10h mais naoki ke corps ebimaka partir à 11h. Et puis Teni exigeait dans les noirs. Est-ce que ça est confirmé quand on a? Oui, Teni exigeait biso tout ba comédien ba fan y compris na ba fan na biso ceux qui oh ba roya et sengela na biso nyonso to lata noir et ça bien. Oui, noir ça Teni na biso exigeait to lata noir ba so baté 11h parce que on dit 11h to ke na biso na cimetière à musika makaste to kundande ko na biso na Gombe na cimetière à Gombe. Combien de cimetières ya bakunda souté da famille basomba ou comment batu bakunda na bango batu mo baza na bango oyo bakunda yo bika na kisas na mukinde to zara so loro mobo ebimisika biso tout komi pesa ka to ko s'intéresser le loko wana o asika ya Gombe pe eza to bakunda batu to kunde na cimetière mais d'abord batu de comédien na mona ezalaka bakunda na Gombe vraiment. Mais c'est comme si ma tanga mélodie est exceptionnelle. Hein? Ah, bon, on est en organisation et salami parce que biso toza bambolombolo. Ba o bazali ko na biso ba kontina biso ba président Lombe, ba président Masumu, ba o ba ali ko na biso baza. So bango ba ko ici biso to ana eloko loba te to landaka oyo bango ba konti ba lobi. Okay, merci beaucoup. Okay. La série continue, toujours continue. L'amour, na carte d'organisation yo, les artistes et comédiens ils sont réunis comme un seul homme. Kobanda matange bandaki. Toki mabe moko te o likamoro ezala. Mais sikoyo pona yo
analyse ni osali ba matango eleka na matanga ya mélodie différence ni monde. Non, différence on a la monika que non. Ba o eleka ba kufa awa na mboka na biso moko Congo. Mélodie ya kufi na mboka ya bapaya malgré toza Congo mais eza na mboka na biso te. Yango faut différence ezalaka parce que ba comédien basali coupa WhatsApp, respecte mélodie, mutu na mutazo contribuer na moi muke oyo aza nango ba fan na biso batie ba comédien o baza musika na ba poto batie poto luka corps na biso to kuna ndeko na biso na mboka na biso Congo. Mais organisation qui toko bona sala qui toko pena boye ça peut-être gouvernement ba appuyer binoté. Non, gouvernement va appuyer biso te, eza ba propre moyen na biso. Ba comédien bazala ba mondiate. En tout cas, to se débrouillaka, to simba pe mo ba 10 francs na biso. Donc eza facile pour to kundana na biso na honneur. Mais organisation yo cotisation bo sala les différents na o bo sala ka liboso blaga pa. Est différente. Ah mais oui, faut ça différent. Faut être différent parce que auto salara awa bakufi mutu eza ndeko bandeko na biso bakufeli awa mais oyo wana eza la kwa na mboka mupaya ya lokola mwana na bino ya Congo opa yebana sala kombolo kwa mélodie ba diama pe sonam bakunda na mboka bapaya pe mboka bapaya ngo eza te que non faut senga ba visa ba nini eza ka Congo Brazzaville Kinshasa ata mo fait to ça quand même effort na biso personnel. To je demande ko la biso to ya nango pas retenir nini pona matanga lobby jour enterrement pas retenir. Ah non toza kaka ezaka bolingo toko inga suba ba retenir te toza suba posa bakaba baliwa te po tozo kufa mingi toza na posa de tozo mona bande ko la biso ba comédien bazo bala toza posa to évoluer to ke liboso toza posa ka te to kunda bibembe. Donc bato balongo l'esprit wana mais bolingo oyo tosala yango quand même pas mélodie ezala pour tout le monde et akate ce mutakufi mutakoza na problème na hôpital to mona rappel ba visite musu ezala nango mais tosala na bolingo quand même ezala pour matanga mélodie te mais assistance tosala nango. Merci beaucoup. On peut me passer à côté Zuma. Yara s'il vous plaît. Mina bato ya service d'organisation hein. Yo ça moi c'est comédien au les capé na groupe sans souci. Mais tout le monde absence vraiment totale hein. Il y a des comédiens au batika na groupe sans souci. Parce que et là justifie anime. Donc problème il y a absence il y a on peut pas condamner personne parce que na za ancien groupe sans souci so mo na ba membre ya organisation pour na za côté information. Ça vient à côté de la presse pour la volonté de mais to beti bilande ko ngai to lobby na lolenge nyon surtout pour na ancien nyon surtout pour na bande ko surtout sauf que oui ancien auto longwa na groupe sans souci auto mona na kezaka Flore Bangu Omari ça dit to mona ni moi muke to mona ni ebelete on a essayé un peu de parler même avec maman Lomboto même donc on a essayé un peu de parler même avec pour des chasses ça dit to lobby na ndenge nyon so ko intoxiquer papa ayata. Mais à ces décidés na comme on en a été donc toko condamner mutu moko te chacun de nous a na ba occupation na ye chacun de nous a na lolenge na ye ya kozala donc moi to condamner mutu ça te lobi na cette interview moko na pour des chasses bazala ki na cimetière à l'occasion du 13e anniversaire ya kombada komomoraki jour présent à Koufaki na tuna ki ya lobi ke aza malade et en dehors de cela et le constat comme on a été dans suite il y a santé na et puis bango ba cotiser na famille et non na kati ya groupe. Non c'est faux et bon azaki na cimetière ndeli mto malade au mona nene wa na cimetière là on a cassé ko na oui soit qui intervient na kati anda kuna ye mais le cause soit qui na kati c'est cimetière c'est déjà faux vous comprenez il est là on a préparé le drama. Mélodie Zaki Star, Mélodie à Sayelaki, théâtre et la République démocratique du Congo. Et là, on a sepeli corps et Mélodie et Marco Yabuka. C'est-à-dire, Papa Nabiso, Nani, Christophe Moussoumou, ambassadeur, à reconnaître valeur et artiste congolais depuis Point Noir, notre drapeau et la République démocratique du Congo, notre drapeau et la République démocratique du Congo, va finir Kiango. Oh, c'est très important, que oui.
lelo muninga ye lelo muninga kufi yo boy koya yeba ke oui oyo sali yango songelo ka lobi Batba retenir nini pour na tenir ça kaka noir ouais tenir noir j'espère que oui ça kimbela ya notre grande sœur maman fille oyo proposa ki on a comité mobima na bande kono soto sa ki wana to yambaki corps na tenir ya pembe pour na la que oui to yambio na mabele ya bakoko na yo lobi to kozana na tenir ya noir sauf que oui eloko tozobeta c'était pour un problème ya ba tennis sexy ndeko na biso mélodie tozana besoin to lelaye ba autorité ba to lolenge na lolenge ba kuta yango moni tozobeta c'était o lobake oui bande ko mibali tennis c'était ka pona bana basité même pona bana mibali za bande ko mususu moni alati pantalon sur pantalon tieti na sama soko ozomon ça dit yango moni tobai ke oui bande ko no surtout tola tamala mutene zaka exigera noir na mutunyo surtout pour to rendre ndeko na biso dernier hommage na ye yo za charger information moko ezali peut-être to ko échapper biso au communiquer non ouais information ezali ka rezaka oui ndenge bato bakanisaki ke oui corps to kitana na place des artistes corps kitana na place des artistes c'était to comme ça corps na place des artistes c'était selon notre autorité morale papa Masumu de Blende alobaki boy ko banda na Diane Makila na ba artiste ono so bakufaki auto tiaki ba corps ba tiaki ba plaque na bango te na place des artistes après ebembe yande on a biso mélodie to ko sala journée moko to soit tous les plaques auto ko benga bino ba bande ko presse to kende ko tiango mbala moko bande ko nyonso tout pona ko éviter ba polémique poso to bito tia ya ande ko na biso mélodie ba lobake oui point bo tiaki ya Diana Makila te ça veut dire information mingi yango na bato bakatondé to za place des artistes to comment on appelle des artistes te donc place des artistes to comment za kaso to longoli corps mess DG Salami nango to longoli maman corps na tina cimetière à Gombe. Merci beaucoup. Tozaka toujours une ambiance au Ezali Awa na Avenue Victoire na salle de fête La Grâce. Je pense que Oyo na salle comédien té. Non comédien mais avec ami intime il y a Mélodie. Il y a d'autres personnes badao kanisa que Mélodie azali mobali na mwasi na ye. Alors yo le ko ebi Mélodie bien yebisa biso ba moment nini oyo yo salaki na Mélodie lelo yo eloko taka Mélodie atikela ngelo moboy avant to kota pa makamu ouais pona loba Mélodie vraiment ainyo so pona ngai donc ya bien dernièrement toto sala na décembre na ki peka ngam tuna bien se ki peka na ponton vous allez ne bon Mélodie pena so ki peka lokola makamuna ye kolesa ki peka chaque jour alongo abiba po bitikela nga makambo pa ki peka nga mona zo charge ki peka ko lia ba transport ko la makamutu vraiment wana no premier souvenir pour ngai donc vraiment ya mingi ezali oyo yebisa biso secret nini oyo yo mona ke no ba parler que Mélodie a atika théâtre yo siko le cause d'akina Mélodie est-il vrai que Mélodie a dansé sur théâtre? Non, wana ki mutema mabe. Ngelo baté som to amona na mboka te bien déplacé à Tiki. Mélodie ngana to se biloko belé na ye na ngopé même. To sali même na ba ki peka na décembre oyo ka to leko. To sali spectacle ma munene. Na Mélodie na ki pe ba image ezali. Donc ya bouyi pe kutu donc na yaka na so na so ya bouyi mais ba contre te zalaki. Na suka ki peka to zala na modelo to sala sport. Donc tu as une mélodie. Donc mélodie ngelo baté que ne bat pas lobela wana ezaka ba les ont dit. Mélodie vraiment zoto est makasi, to est normal. Mélodie pena donc atika théâtre kete. To zalaki mais parmi abatu na ponton oya tourner na ba zalaka ngai. Po mélodie ando linga lycée bosangante po linga buso baté. Les zalaka ngai o vraiment to sene ba biloko belé ezalaka ngai. Merci beaucoup. Message nous repose na artiste comédien nyoso o ba lobi mabe pona liwa ya Mélodie. Wow, vraiment na oloba nzamba limbisa bango parce que mowe ya dans ennemi te tango zolo ba mabe mowe ça veut dire lobi payer là. Donc on ngai mone na bona témoignage ya Mélodie parce que na la na Mélodie na lia kana Mélodie. Donc la mukila lelo, la mukila kalatom so ça ba loba mais la mukila lelo ngam de na Mélodie na ponton. Pe artiste wala na succès na ponton ezaka ngai papa Popi. Donc nazara na Mélodie lokola serre na ngai. Donc Mélodie ngana yebi maladie ne estomac na bandi. Et bandi le loté depuis 2 ans il y a moi souffrant nangana na ba kisebele ponga mtu na biloko ne tout ya palin
nga mutu na ye nango nanga na bakisi ebele bomona ke eloko ebomi ndeko na biso yaka négligence alinga mpena komela kisi te nga mutu na fokisake donc nga na déplace na ye voyage awa na kine nasali mwa 2 semaines babenga déjà ke Mélodie bapesaki ye kisi mo nde epolisaki ye kisi wana fala melango na vitamine ezalaki ya pali ya malaria ezalaki trop makasi mais amela yango na vitamine te ayemela yango kaka ya pamba ezalaki trop makasi esalaki bapota so moto abela stoma oyo da elia ye ntango aolia te 2 semaines 3 semaines yango omonaki forme lisusu pota na bafoi do ezalaki ya mbuma donc yango eke forme su pota lisusu makasi na foi donc bafoi mpena esalaki kobeba yango wana donc eza te oyo bato bazoloba mabe mpo na ye vraiment nzambe alimbisa bango. Merci. Dernier jour au salaki na Mélodie na scène, ezalaki quand na maman nini? Ouais, tu es en décembre. Tu allais le 30. Tu allais le 30 décembre, tu as un spectacle ngai Mélodie qui PK na Académie des Stars Mobimba oya papa Popi na Pointe-Noire na église à Chadem. OK, merci. Merci papa. Bonsoir Kamiende. Ouais, bonsoir maman, bonsoir na babonino surtout ya chaîne où bazola na biso. Jerry Cobetos azala toujours na drapeau. Moniko ya kolela matanga ezali mboke kufeli parce que oya kufa za artiste comédien aleka inapercité asala musala makasi na mboka oyo. Mais fona ya kolela na drapeau. Bato ba yo mono Jerry yo par drapeau na ngeza partout. Ata wapi na okene drapeau faut ça. Mais tobandi ete oza penza artiste lisusu bien oyo kolela na drapeau mais il y a une différence par rapport ya par rapport oyo pena kufi vraiment sans ces mots ebele belé ah vous avez de polémique tout en air. Bon, 21h dans 6 minutes. Moni, bon, moni nga lo barato le la bateau ba ole la. Et belé msusu, bazo c'est là-bas relaxa ba car lobby. Eh belé lobby leti lobby belé ba na ba carte. Bon, mona ba na ba car. Lelo, nga na tambo car lelo. Nga na tambo na car lelo. Il faut na relaxa kaka. Ouais, c'est pas relaxa kaka. Biso to boire la biso simple to rababola biso no surtout faut pas tapoter de basunga biso voilà ça problème te menga na lobika boye bandeko ba yaka ba car fallait tout monde a car etondi awa aka 1 2 et silia mais lobi ko mona ba car ebele peut-être ba car na bango le leso ezala be sens te yango moni tiero ba yete mais ba biso yo to yena bandeko baza awa et puis par rapport ya papa l'engo lobby bon moi tricage pe comme trop yo lo ba vérité moi tricage pe comme trop c'est l'homme itema ya bato bato musu ba ko solo la de bouche à l'oreille ba diaboliser mais on ngana yebi Mélodie artiste munene fallait héros au 21h bo ndombi malgré ba ndeko musu ba oya ba ya na bango mais ata ba ye pe ka retard bon ngam na ko ma ba fara wa ngam na ko ma lista oye retard oza na sanction na yo oyo bwaka kwa ba flash awa ba misusu mwa ba ngai ba ya ba yusenga ba lobeza polémique soki rivalité ya génération bon okite ba yusenga o bata banzonzi na bata télé clair osomona YouTuber donc somona donc na nyonso tu wana Mélodie akundamane kaka ata boye te Mélodie akundamane kaka et puis toza awa na salle la grâce bandeko baza na bango bao baye te nga na yebi soki bakar na bango na essence te bon au juste o nga na yebi lobi toza na cinquantenaire lobby après wana toke cimetière ya Gombe bon normalement il faut la côte à Natala lisusu mais nenga na yebi ba midi déjà quand on fait longwa malgré cimetière ça permet cimetière à Gombe et puis
Nabino bato pe bwana ko loba yi. Mélodie cimetière à Gombe yi. Et si on a Pépé Calé yi. Non, le bien que ma comédie to gagner parce que l'organisation est l'équipe bien. Yo qui m'a solo mon bête mais mon bungi. Ah, casse l'organisation est l'équipe bien. Organisation est l'équipe très bien. Mélodie au kuna malobi très bien. Siko bazozo baneko loba nyonso. Na bino pe ba misuti siko boya matanga te bona kanda mowei. Mowei bakangela ke kanda. Mowei pelo kangele kanda. Ata ko tazaki mbana na yo. To yaza yo po zaki mbana na ye. Mowei bakangela ke kanda te. Yaka lela baninga. Pourquoi yete? Siko yo mto tala ngo yete point. Yem mto tala nga yete. Merci beaucoup Kanyende. Nous poursuivons avec les interviews. Nous allons prendre les interventions aussi des autres artistes qui viennent. Tozaka Awa, Tosa Musa Nabiso. Il y a joli ça. Qu'est-ce que vous sentez au fond de vous? Déjà... on pense que plus que vous pensez. Parce que à qui liwa ezaya liwa ya kapa mutu nyonso mais et rappel à moi vendre to raisonner que mutu boako okende. Donc du coup perdre le roi mélodie ka boy. En tout cas maman ezara sous penza te sauf que toza kati ya douleur on essaie quand même ko irremplaçable tout à irremplaçable. Oui, parce que Rose Moutou moi ont joué le roi mélodie mais c'est pas vraiment mélodie. Alors ça vient tout choix na mélodie pendant n'y sauter. Donc voilà, bah relève et cause à la mer remplacer mélodie totalement. C'est vraiment un choc ko mega ko supporter on zara pas si mais que faire nzambe mutangi. Chaque moment de ma distance n'échange rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie. Je l'appuie, mes mains sont lasses. J'ai besoin de ta paix, puissant guerrier du combat. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Je ne déplace pas le je voudrais que tu déplaces, mon Dieu. Quand tu les sépares par les eaux que je me résigne à verser, mon Dieu. Quand tu m'expliques pas lorsque j'écris à toi, j'aurai foi en toi. La vérité que tu sais tout de demain. Il n'y a pas de jour que tu n'aies déjà vu. Alors en toute chose ma vie, mon souffle. Tu es ce que je désire et rien d'autre, Seigneur. Tu es ma force, mon réconfort. Tu es ma main puissante. Dans ma fondation solide, le rocher sur lequel chasse s'y tient.